Ouais, bandeko tos bokota tosola makambo mboka bandeko na ngai. Merci mingi. Na bandeko to bozola na ngai bisika nyonso bozali. Nzambe apambola bino bandeko na ngai. Lelo eza le 31 janvier 2025. Donc toujours ko lobela makambo mboka. Itomoni makambo kamba mabe ezali to eko lobela. Yango na pesi mbote mingi epa bokechwa yambo. Papa Toms pesi mbote epa ya Vincent Kambale, Marius Baendelo Sako mingi, sans oublier la plus belle dame Eunice Banze, la femme d'affaires Eunice Banze, toujours au service du peuple. La messe de Balubakati. Ah oui, hein. Merci mingi bandeko na ngai na onyo soboza koya na Gessen Strat na numéro 92A na Alost et pas na magasin où ils ont dirigé na belle dame Eunice Banze. Donc la miss de Balubakati, la beauté fatale. Merci mingi bandeko na ngai. Merci mingi na bandeko bokoti na omone Chico Musoko Losako ndeko na ngai ndenge koti mais soko partager ko sala bien en attendant to banda émission na biso bandeko na ngai bandeko kamba Congo eza ko senga mutu nyonso za conscient na makambo ezoleka na mboka parce que toza na mboka mususu te tozala na mboka moko kaka mokili pe yango eza kobeba bisika nyonso zoko leki boyo babengo sans papier mabe bayeba o bako refoule yo mabe na États-Unis ba oyo babetela kitolo lobi États-Unis o biso ya form UK and US we are not going back into our country, we are going to live here babetela biso ba anglais minene ko lakisa biso nzoka ba mususu bazana na mikanda te mais lelo bomonike epa na bino eza epa na bino bomonike lelo Trump a décidé que abanda ko refouler ba étranger siko yo ndeko na ngai soki mboka na yo babotoli yo okozonga wapi yango biso tozalaka na pona koya ko conscientiser bino bandeko na biso ya koloba ke tozana mabele moko soki ozangi place ya koza ya ko ozangi mabele donc oza penza oza peuple te parce que ata ba refoule yo babengano na Belgique France ozongi na Congo mais ko kende no place moko boye neti na Kinshasa mabele za isusu te basomba soko pousse côté Kinzamvu eti wana okuta na chef ya Kotimiana avec peut-être avec $10 à te kilo mwanda mwa mabele po lala po otonga mwanda kuna omoni ke ozabi oza penar mutu moko te awoya kotuna yo séjour na yo mikanda na yo kotuna wazate likambo na lingina lobela awa bandeko na ngai. La première des choses na lingina lobela batu oyo Chilombo na batu na baza ba complice na makambo to ezoleka na Congo parce que c'est comme bazo kendeke na monde à l'envers par rapport à la réalité ya makambo ezoleka na Congo na moment oyo peuple azana ba peuple azana besoin na bango ba mongo ba mona na kate na moment oyo peuple azo senga aide na bango ba mona na kate na moment oyo il faut peuple a aider bango ba boyi. Donc information ya liboso oyo na lingina lobela bandeko na ngai eza makambo ezoleka na Kinshasa na uti komona Petit o Bosembe Petit Bosembe aleki na kotia bino boyoka ye pona bango c'est comme baza ko perdre guerre oyo pona ba réseaux sociaux pona bango baza ko perdre guerre pona ba TikTok non na lingina yo kisabino Bosembe bomona ke na moment oyo ezosenga sikonde peuple azala penza connecté à communiquer makasi mais bango ba interdire peuple à lobate ko communiquer te soki bayoki kaka ke gome ko ba monike olobika gome ko ale bakangi yo wana Bosembe boyoka Bosembe bandeko na ngai boyoka Bosembe. Après c'est communiqué, votre média est fermé. Boyoka Bosembe. Ça c'est si vous dites ça, après c'est communiqué, votre média est fermé. Ça, on ne demandera même plus, il n'y aura pas d'invitation. Tout celui qui dira Goma est tombé,
il faut qu'on se rassure que sur son plateau, il y a le ministre de la Communication, sur son plateau, il y a un général, sur son plateau, il y a un militaire. Là, c'est bon. Mais si c'est de lui-même, de son propre chef, après ses enquêtes, ses investigations, comme on le dit souvent, je suis journaliste, je fais des investigations, si vous le faites, que ce soit la presse internationale ou la presse nationale, votre signal est fermé et coupé immédiatement. C'est sans relâche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les chaînes qui ont diffusé les discours de ce genre à Goma sont fermées. Dans le moment où je vous parle, les fréquences ont été retirées, le signal a été coupé. Et... Pendant 90 jours. Oui, définitivement. Non, pas définitivement, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça va être 80 jours, mais on va renouveler encore jusqu'à la fin. Comme Al Jazeera ne passera plus, c'est fini pour Al Jazeera. C'est fini. Comme France 24 est sous notre avertissement, j'ai averti à France 24. J'ai dit, si vous continuez dans votre logique de vouloir désinformer, je couperai le signal. Et j'avais dit à RFI a changé sa manière de faire les choses. Vous-même, je vous avais appelé hier, on a parlé sur la question. Et j'ai appelé aussi Israël Moutombo, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, il n'appartient pas à un journaliste de proclamer, de dire de manière tacite ou implicite que telle ville est tombée, ou qu'il y a eu carnage, ou qu'il y a eu boucherie humaine, comme j'ai entendu. On leur a dit, et je dis même à la presse internationale, je leur dis la même chose. Je n'hésiterai pas de demander... Bon, moi, ni moi, non. Na kamera neni par quelle magie a commis la place wana. Tango balobaka ke moi no yo c'est comme ndeza akalikango amayanyakero koza la vrai. Na évité par quelle magie a commis la place wana. Yo bosembi. Yo ya ko interdire batu mutaza na telefone na emoko asomba crédit na emoko d'ailleurs boute kulia batu mbambongo baram awa mutu atuna bino azate bu eskolka batu mbongo baram mutu atuna te lelo boya ko pesa batu ba condition ya communication mutu ana telefone na ye mutu ana chaîne ya télévision donc bino bolingi batu ba vivre selon lokuta na bino donc tant tu sais que dictature oboza ko mema bokena musika te. Donc, mutu mususu ko yana voix mususu contraire na ya binoté. Donc, biso tout comme une partie unique. Information unique. Lobi kuna bo combattre ki maréchal pona biloko. Bande ko botala. Donc, ndenge za boye, soki kaka chaîne na yo emeki ko kolobela ke na situation actuelle Goma ekwe, mais Goma si ekwe yakiti. Tokomi koyoka déjà ke ba okende Bukavu. Est-ce que ils ont problème na ya bino ou bon protéger Bukavu ou bien ils ont problème ya bato ya information. Journaliste a aussi musala na e. O ya lobinde o ya moni. Comment vous banda ko interdire bato baloba vérité te ya makambo et pourtant na chaîne na bino national na moment oyo tango bitombezo leka kuna na Zolanda na landa ngwa na omona ba publicité ba bière na omona ba publicité ndeke Félix a ote ko voyager zongi na omona ba bozana taille ko informer peuple te. Mais bon interdire peuple à la informer na makambo est. Bande ko langai. Kotika bato ya boiti ba changer constitution. Est-ce que bozo mona place tozo kende? Bouti koyo kapetio bosembe a décidé que chaîne mon côté kolobela nan bobandaki nano ke chaîne mon côté elobela makambo est. Bino bato boloba kyango. Oyo bakoloyoka alobela makambo est bakangiye. Donc pour olobela makambo est il faut un militaire, expert militaire pour oleka na plateau pour olobela mais oza maladi yo. Oza maladi ba Ukraine nano na ba Russie bato baza koloba makambo bazo mona. Bino sikoyo boya ko interdire peuple ayeba makambo zo leka bandi ko nanga isengeli ko chasser pouvoir ya Chilombo. Esengeli ko chasser yango le problème o boza ko perdre guerre eza makambo ya information ya presse. Eza ke bo préparer guerre te. Bo préparer ki ba tout plus boza ko préparer qualité ya vie ya ba député na ba politicien na ba ministre. Mais boza ko préparer ba vie qualité ya vie ya ba militaire ya ba militaire te. Eba ndolangai. Siko faute eza ya nani? Eza ya population o yaza ko filmer o eza ya bino. Bandi kolanga totika ko supporter biloko mosusu soki tozolo baboye. Fanatisme eza mabe. Comment beaucoup qui interdire peuple crédit à motuye moko?
téléphone na ye moko afuta ka ye moko mais bon interdire que mutu moko te alobela makambo STT chaîne ya télévision et comme chaîne unique information unique donc okolo ba contraire makambo même ceux qui ont monique Goma bato bakufi babomi yokoloba te boyoki yango bosembe boloba te bande konanga comment tokoki kokende na bato ya boya après boza koloba ke ko changer constitution pona siko po proposer nini. C'est de ça que vous êtes capable. Comment vous pouvez empêcher de informer? Dans la chaîne de télévision, chaîne nationale, STT. Ils ont prière, musique, théâtre, bière, il y a un peuple. Si vous pouvez la peuple en information depuis Kala. Mais les lobande konangai, boyoki bosembe, c'est pas seulement bosembe. C'est pas seulement bosembe, bozola boyoka. Mususu ba militaire na bino ba lemba ba rwandais ba uti ko fuka misabino kuna bo interdire batoke awa na côté oyo soki to moni kaka mutu aza ko filmer ou bien ça ko lakisa ba image ezoleka awa mbala moko bakangi bandeko donc bino bolingi bo tia batu baza na monde nini batu baza na monde nini bandeko ngai batu balo bakali susu te non peuple congolais il faut ko chasser Chilomona équipe na oyo bandeko ngai il faut les chasser. Il faut les chasser, bandeko nangai, parce que tous les sunata wana ya kalawana ya dictature ya ko imposer batu makambo bino bolobi o bolingi na mon image yango te na ko sauter yango bandeko nangai. Donc bandeko nangai esengeli ko telemela bato yo na eli susu na image mosusu bandeko nangai. Je pense que bato tout boti komona Jean-Pierre Bemba a osala appel ya ba jeune ba s'enrôler na kati ya guerre ya na kati ya armée, c'est bien. C'est bien de faire l'appel pour Batouba ko sala musala na se drapeau. Mais Bemba oza conscient ya ndenge nini boza ko maltraiter bato nyoso balata kateni militaire. Bemba, est-ce que condition de vie à ba militaire les appela condition moto lelo ko yoke la posa kota na armée. Bemba o sala nano ba guerre na yo au sala tout bato basimba minduki ba kufa lelo basi ya ba militaire oyo bazaki na MLC ba koma ba mosusu ba koma ko senga ba mandian lelo basi ya ba soda ebele baza ko vivre na kindumba bokoki ko diriger bokoki ko gérer armée te bokoki ko futa ba militaire te mais lelo comme bomoni ke bokomi na suka bomoni ke eza ko senga effectif ya ba militaire bazala engagé mais Bemba mais toyebi ke bozaka ba exemplaire même tango bosala ka ba gouvernement na bino bato ya Bemba yo uti ko placer leki na yo soki na vice président soki ya Sénat na éviter on est à cause ya kala mais uti ko placer leki na yo na ambassade des États-Unis Bemba asa soki ya conseiller ou bien ambassadeur na États-Unis leki na yo cause à la Caroline Bemba quelque chose au placer de konayo Bemba au placer bande konayo na place ti oyo kuzwa o bolole o ya médecin na bino soki nani Jean-Jacques Bonganyo au placer qui est pour na ba intérêt na bino lelo bobebana donc ce que comme ina tango ya partage ya ba poste ministériel ba famille na bino nde bato bazo bénéficier mais ce que comme ina tango bitumba ale et comme peuple botieli boso bande ko na lingi na yo kisabino ba image bolanda étape par étape bomona ke bande ko na ngai ba bot biso to bota mate po tozala ba chera canon ya ba famille moko bo po bango ba vivre ka ba lia ka me bana bato ba kufaka non bande ko na ngai Bemba kaka ndenge ozana mawa ya bana na yo ba ata mwana mobola yawe alalaka na seiba ki papa na linga ka mingi na kimbo bobola na yo wana ezate parce que bana no baza batangi ya na poto baza na vie na yo bien ne bango ne baza bana les restes ya bato mususu okangi bango ka boy na mopiko oche bango na front bakufa etali babuka na bakata bango makolo etali yote na moni pesa Bemba abimi le devant parce que a moni que pouvoir na bango komi ngongana Bemba osala appel ya ba jeune ba s'enrôler o nanu bino ba engagé ki avant condition de vie na bango eza ndenge nini to moni bango na est kuna koma baza kolela mutu aza kobunda boy madesu balambe eza na soupe te eza lokola nguba na fufu ya lokola likwanga boy
Même beaucoup yebisanga salaire d'un militaire au front. Yebisanga nan. Posaki ministre de la défense. Salaire ya militaire na front c'est combien? Et salaire d'un député c'est combien? Bemba yebisanga non yo touche à combien par mois? To comparer même na mongo oyo un général ou bien colonel a touchaka. Pourquoi bolingo manipuler nation, bolingo manipuler peuple comme ça? Après bato bata la cabine, bo comme na niveau à interdire une liberté d'expression, bo kanga mutu baloba oyo bino bolingi. Mutakolo ba le contraire na makambo ya moni, il faut aloba kaka oyo so pensa bino. Bandiko nanga bo banga bangote. Bo sala tous les moyens bo banda ko communiquer bandiko nanga. Tozana kati ya lifelote. Uyo pobo banda ko interdire bandiko tolanda nano Jean-Pierre Bemba. Tolanda Jean-Pierre Bemba. Félix a outi ko sala appel bato ba s'enrôler. Nazoya na moko bo tolanda nano. Biso tokotika binote biso nyonso toza ba congolais inconscient te. Mbongo nde toza na ngote mais conscience vraiment Nzambe apesa biso yango. Façon à comprendre Nzambe apesa biso yango. Beaucoup banda ko sala ke liwa ba peuple congolais ala bonheur na bino bo banda ko se enrichir nango bo tonga bandako bozo donc peuple congolais tango azokufa donc etali binote ala nanzala etali binote. Tolanda Jean-Pierre Bemba bande kolanga. Bolanda Jean-Pierre Bemba. Parce que Bolanda Jean-Pierre Bemba. discours na ye ko saba discours. Na ye awa pa ma kama sérieux. Ko tu demande bana piètre. Bana le bikao ka sango. Bolandi. Ça discours na ye ko saba discours. Na ye awa pa ma kama sérieux. Recrutement et banda direct. Président de la République au Kassango. Boyoki tata oyo Bemba ake na Équateur aza ko bengisa ko mobiliser bato po na recrutement po bato akota na kati ya armée. Mais soki otuni nano Bemba Équateur yango tozwaka Équateur en général Gemena Bado nini Mbandaka partout en Équateur en général Bemba yebisa biso ta toilette o tongela peuple wana toilette ya pamba Bemba yebisa biso toilette ata moko oyo tonga au sali la bato Équateur rien o utaki kotika kuna ba couveuse moko so mibale basango nde balobaki yango otikalaki okendo tika na hôpital de couveuse na hôpital ezo salate na Mbandaka omemelaki hôpital moko na ba couveuse ya kokufa ya occasion ekufa Bemba oza pe na courage peuple yango po aza inconscient Bemba yoza mutu baba mabanga parce que soki même soki oza lelo te Bemba eloko nini nanu bato ko fanda boye balobi ke Bemba mutu atonga awa Bemba sala boye eloko nini okutani na peuple moko aza inconscient pour amonike otonda ovimba ozotoka tango ozoloba bato amonike oza danger Bemba oyebi tango ngana ona bokecho tokutana ki tosololaki yo moko mona ki toza bato facile à manipuler te eloko bozo boma nango peuple yango wana communique peuple aza informé te peuple aza donc azo comprendre makambo ele kana mokite Bemba ozali irresponsable ba ko société tout au papa na atikela yo yebisa biso suite nango eza wapi bato basalaka na chaîne na ya télévision Canal Kin tokende ko interroger bango ba salaire na bango c'est combien est-ce que ofutaka bango mais Bemba oza prêt ya kokende ko sala appel bato ba ya ko s'enrôler entre état bozana ba mususu ba militaire mususu oyo boko kofuta bango te peuple zairwa na lingina la kisabino siko bomona ke bato ba mitema mabe Bemba zana bana ya basi na ya bana na ya mibali boye bisanga nenga telema ki wana normalement Bemba il fallait ki alobaki mwana na ngai ye oyo ya mobali na ya basi bango oyo pe ba na enrôlement bo bakende bitumba mais Bemba tomoni okeyo moko bana no baza wapi Bemba bana no baza wapi na recrutement ya armée baza wapi Félix a outi kolobela makambo ya nini ya armée bato ba s'enrôler Félix oza déjà na Anthony mutu moko aza sans histoire na kati ya vie mbala moko tomoni akomi ko représenter gouvernement na tout ce qui est ba engagement ya ba société ya ba mine akomi yende mutu akomi le devant bandeko total sikoyo tango bazo benga bino
bokende ko bunda bosimba mindoki bobunda soki ezaki ke bato bazoya na armée boti bango na condition ya bien tolingi toyebisa bango ke oui esali bien ke ba jeune bokende osanrole botie ba jeune tout na Congo bakomi bato kobeta winner société ya monene oyo ezosala na Congo winner bandeko winner eza lokola sokola loterie na ba match ndenge betaka wana ba musoki match mo gagner ba mususu loto koko gratter ba société ya monene o Félix amemeli bato na Congo ba jeune to bakomi bato ko beta winner na ba pasteur azui mbongo mabonza ake ko beta winner tala comment bo réduire ba intellectuel congolais ba licencié ba docteur bazawana mais do azo moto abimi na tongo pa ke ndeko beta winner akobenga ona na poto awa ndeko na ngai neni yo moto tanga oza licencié oza gradué oza nini mais suka nango komi mandian ofanda ka bo benge moto apoto ndenge nini yaya lifanto abeli mabe okotinda hata mwa nzoko ozo senga mbongo po ke ndo beta winner. Parce que la société au Chilombo article ba winner. Mais vous avez même conscient que non muto azo kende pas changer constitution na système oyo ka tozaka ba mandia. Ba pasteur beaucoup ba mandia, ba esco beaucoup pesa ba prophétie lokuta kaka pozo mbongo. Peuple zaïwa, ba congolais. Et sengeli ko chasser gouvernement irresponsable ya Chimbo. Et sengeli ko chasser bango bandikona. To landa siko to mona. Bo monike Bemba asali appel ya kobengisa ba jeune ba sa rôler total siko parmi bana na bango total total bande kolangai total siko to moni Bemba asali appel ba jeune ba bima total nano bana Bemba asali appel ya bana ba bima vous comprenez siko total sikoyo bana na bango total bana na bango total na kotiango ata 2 fois po bokombo mona eza eloko possible monaki mais na lingi na rappeler kaka po biso to rappeler kaka total azape mwana mbali bolanda awa na Dubai wana champagne bouteille moko $2500 mais mwana Tshisekedi akangi boîte mo bakomi Prince of Congo akangi boîte mobimba na Dubai bino boyebi vie à Dubai eza cher mais Anthony Tshisekedi akangi boîte bakomi pe na likolo ya boîte Prince of Congo ça veut Prince du Congo tolanda botala tango bazo senga bato boza ba recruter ba jeune botala mwana ya Félix joyeux anniversaire na pilier et espoir de notre nation. Nous à répondre massivement à l'appel de la Anthony patrie. Tshisekedi. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs. Merci na ndeko asali montage asali kitoko makasi. Boyo kama kamone papa zoloba, botala ye moko za wapi na boîte de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Wana mwana La Félix jeunesse congolaise, na boîte pilier et espoir de notre nation. Je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. botala Nous muto devons ipate de renforcer armée nos botala ye. rangs. Et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Baza kosenga bino bosarole. Merci namoni merci grand frère Onga Michel et Kanji en tout cas on a grand frère propre donc avant en ligne. Ba osenga ba jeune basarole et pourtant la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tomoni na ba Uganda Museveni azana mwana na général ça veut dire kende kotanga armée. Tomoni Kagame azo préparer bana na ba lieutenant ba sous lieutenant. Mais oya bino bayebi kaka ko bengisa bana batonso batina bango na front mais oya bango aza ambianceur ya makasi bande ko na ngai
Félix avant atinda bato ya bana bato na front abanda no kozwa mwana na ye oyo po tomoni eloko asala ka toyebi te. Donc azad sans emploi akokota na armée akende kobunda ke obundisa bana ya bato otinda bana bato na armée bakende kokufela yo Chilombo po o changer constitution oyo akokomela biso roi. Peuple congolais avant au s'enrôler il faut réfléchir. Ce qui enrôlement ezali pour un intérêt national. Là c'est bien, mais oyo ba enrôlement oyo bango bazo sala eza plus pour ba s'éterniser na pouvoir, ba ya ko dominer batu, ba ya ko s'imposer na dictature, il faut pas s'enrôler. Beaucoup ma ba chera kano bo kende okufa ka ba bemba ba ya ka minene, ba Félix ba ya ka minene, ba famille na bango bazo vivre calme. Eh bande ko na ngai. Na lingina ya lisusu na image mususu bo monake. Toza peuple bololeti. Ceux qui ba dialoliste bato yo poizo moi lipa il faut afuka melabino ba bête labino maboko mais nous les restes tous ça ba peuple mis à part peuple intelligent sagesse à bon motonza ba pesa biso toyebi ko distinguer mabe na malamu toyebi ko distinguer manipulation na oiza réalité gouvernement oya Chilombo eza ko manipuler bato parce que ba komi essoufflé ba komi na suka bon matabo kitambemba Jean-Pierre Bemba Félix Kamere tana bino ekoki beaucoup joie coup d'état ya mona zo sala appel na ma militaire congolais botikali dernier espoir ya peuple congolais parce que bon moni ba politicien congolais même budget na bango basala ka par rapport à ba salaire na bango basala kate budget wana pour na bino ba militaire ya koloba ke to sali budget au pour militaire faut joie ba 3000 4000 ba o sala ba budget na pour na bango un député bazo foute $40,000 ah balingi ba changer constitution baza ko proposer bango jeep au moins $90,000 par chacun plus $1 million $1 million pour Félix a changer constitution siko yo militaire par na wezani na kati ya makambo twana par na wezani militaire congolais ont conscience. Botala ba état mosusu. Lelo soki bandi ata kotelema grâce à ba militaire. Lelo beaucoup tokomi risé tokomi partout tozo leka. On n'arrive même pas à parler parce que ba soko lingolo ba no pe bona remettre bandi ngolanga et pourtant les pouvoirs o ya Chilombo ezana nzela. Il s'agit seulement de s'organiser. Peuple a prêt à vous soutenir bino bandi ngolanga. Ba militaire congolais pour sauver nation est okende bino moko bomoni humiliation o ba uti ko humilier ba collègue na bino ba militaire na moni ba zui bango ebeli na ba camion place ba kina ba tona to éviter ba okende kuna ba kolisa bango ba poison ba musuba okufa mais bino ba militaire bozana Congo bato bona ba commandement oza lieutenant oza caporal soko yebi ke bandiko nanga bwana esprit boyeba ke pouvoir ya Congo ezana ananzela baningo na ningina la kisabino bomo na conséquence ya politique ya Chilombo na oyo nanga lelo ake ko memela biso nanga nazo ko yibiso ke okofuta cher makambo sali ya ko kende ko memela biso ba Rwandais oya na bango comme yonde libérateur non ça ne va pas passer et ko lekate et les pas bateau ba inconscient ou ba comprendre bon kanisa ke nanga azoya na solution te nanga parce que azaki frustré na makambo uti koleka ba botoli ba carré minière na e amoni solution akende kosimba minduki mais soki nanga aza ba carré minière na eti lelo nanga alingaki akende kosimba minduki te alingai parmi bato bazoli ambongo a Congo bato balingo mando s'en foutre na makambo biso tolobaka bande ko botala nana botala na moi ki ozala motema te bo mona conséquence ya politique ba politicien na bino makambo bo mela biso yo peut-être ozana bon moilelo oza en bonne santé tu n'es pas touché moi sina bana no baza bien mais ozo ganga libanda fachi béton ganga ya mais na lingina la kisoke o mona batu mususu baza na besoin aide mais par inconscience pe bazo senga o fachi ya ko aider votre fachi il est complice de tout ce qui se passe à l'est du Congo nanga fachi nani Kagame Museveni bazo beta na équipe moko bazo beta bango tout na équipe moko ya ba tuti bandiko bolanda nano awa boyo kandeko yo ezande na biso amasi boyo kai
Boyo kande kola biso mwasi hein. Yo mutozana na ville elo. Boyo kande kola biso. C'est vrai na kolonga na kolinga tena tia na kambazo loba po kolela oyo e kosala mabe. Mais na yo na tia tamwa muke po boyoka bolanda ndeko oyo. Po boyeba iloko ni azolero. Boyoka ndeko oyo. Tozo sila la boca, je sens la passe la boca, je sens la passe bongo la biso moko, ça me appelle ça biso, tozo kupaka kana kolo kwa banyama. Ok, na longole yango po yebi YouTube azala makambo na ye bakoya ko bloquer mais bomoni ndeko oyo. Bomoni mama dusu to bomoni na babal, masasi. Makolo na ndenge za boye ba bukiki bukaki nyonso. Tala bomona bandeko na ngai. Omoni tuana azola kisa botana boy ko tiapo biloko na ye ba risquer ba bloquer image na vidéo. Bozo mona bandeko na ngai. Bota omoni bandeka toboka wana na papeka masasi bandeko na ngai. Wana masanda savi ezali fruit bandeko soki na tie ko tsala bino mawana longoli parce que nini internet wa kokatela ngai. Mais boyoki ke la débit déjà que tozo kufa pona mamboka na biso. Netala koma masasi onyo so bomoni wana ba masasi ba beta makolo nde koloba te soka la kisi bino na makolo wa bokomona bandeko na ngai. Hein? Bomoni bandeko na ngai. Yo mutoza na poto. Yo mutoza na poto awa. Oza na Afrique du Sud, oza na États-Unis. Ozo ganga ka fachi beton. Ozo mona politique ya bato ya fachi na bino, bato ibango akende kozwa ba engagement pa batuti. Ozo mona conséquence. Comment bato musu baza ko futa ba vie na bango. Mais entre-temps, zela siko botala. Bomoni comment yepe aza mwasi hein. Tala koma komi aza pe besoin e moko nzoto na oyi basi balinga nzoto na bango apakola mwa mafuta ala ta mwa elamba mwa nini mais bomoni ke moya ala te elamba déjà te mapeka to etoboka na masasi. Tala sikoyo peuple aza kofuta masumu ya oyo ayebite mais botala bandeko na ngai bomona ke ba mususu bazana bango bazana ngo na kati ya fête ba o bénéficier omoni. Pendant tout ce temps, biso to bande koloba koganga Kagame assassin, Kagame asali boy. Ne batoye de pesi baye ko yebisa biso ke yo nani obo ya Kagame. Baye ko imposer biso ke bazali na terme moko ke boko mesana. Batoye de pesi baye ki na terme boko mesana slogan moko ke boko mesana. Et tango na biso toza ko dénoncer Kagame, tango wana bazo benga biso boza ba jaloux ba haine, bato mitema mabe bato enquête. Bo tala sikoyo na tango bango bazokende place bazokende botala monitor na oto lakisa bino mama oyo koma aza kolela ke bomingo na biso moko bakomo bomela biso yango bolanda siko na tango wana eloko nini famille Tshisekedi ebande ko sala wana mwasi ya Tshisekedi na mwasi ya Kagame ozomona tango peuple azokufa moni bango. Tango biso tozolo bake Kagame c'était na sase au Congo. Zomona bango. Awa baza penda bapile na bato Kagame. Na kero wana mwasi ya Kagame bazo bina na bango entre-temps toza ko belela tozolo bake non nyakero ba nani Kagame zo moma bato na Congo. Bango bazolo bake yo nani obo ya Kagame. Zomona. Ozomona bandeko na ngai ke na Congo c'est comme toza la des types de peuple. Ba peuple mususu baza ba peuple mouton ata bakati ekingo ata ba bomiye ezana mona azana tinate na ba oyo baza peuple moko ya race rare ba peuple lixien quoi. Donc bango ba vivre vie na bango kokufa vie na bango eza vie ya kosaka na ngote lelo soki Tshisekedi Félix Ochilombo bote ko mona wa bela ki pota libombo ayeko se faire soigner na poto. Hein? Ayeko se faire soigner na poto. Donc na Congo baza ko bongisa ba hôpitaux te, ba bongisa ba école te, mais bango bana na bango ba otanga na poto, ba hôpitaux na bango na poto. Awa tona uti ko lakisa bino mama wana ndeko na biso amasi azolela. Na mona ki image mobimba makolo babuka
tobokola tobola mama ou ba viola et ba bête ba sasi à bout portant nzambe ka ninga lo ba soka décider okufa na yango bomoni mama na vivant aza vivante mais na uti ko la kisabino na la kisibino moi c'est à Félix na tango bazo bomba mama wana tango bazo beta mama wana masasi bomoni moi c'est à Félix aza wapi et pas ya banguna oyo baza ko boma biso et pas ya banguna oyo baza ko kata biso ma machette ba otira biso ba bout portant bomoni bande ko na ngai lelo Félix Tshisekedi ali a manipuler nation mobimba après naza ko ya ko ibisa ba taliban boya parce que na meki ko tala na moni makambo o ya est ba taliban comme bayoki déclaration ya Centrafrique ya Afrique d'ici je m'excuse déclaration ya Angola ne baza ko tia pression que esengeli armée ya Kagame et se retirer ba anglais pe ba tia pression pour bakata $1 milliard au ba pesa ka Angola nani Rwanda ba Belgique na France yon pe bazo tia pression que il faut armée ya Kagame se retirer bande ko ngai ba taliban botika biso to pesa bino leçon politique. Peut-être bino bokenda otanga politique na ba classe mais biso to na politique mo inné ezana makila to na facilité à comprendre masolo. Union européenne, les Anglais, les Français baza ko distraire bino. Combien de fois attaquer Kagame, baza ko dénoncer Kagame que Kagame au sa massacre na Congo, Kagame aza ko yemuto a envahir Congo. Est-ce que bomoni Kagame azongaka? Oui, sanga sanction nini boyoka depuis babande ko lobake Kagame a koti, Kagame aza ko agresser bato, Kagame au bon. Est-ce que bosi boyoka sanction moko kwei? Ekwe yakate. Comme Kagame azui siko batindi ki akota na phase moko oyo ya kokende po basala tout occuper ma belé na biso il faut ba accusation za makasi bino ofandika boyoki communauté internationale boyoki est Angola boyoki Centrafrique et nani Afrique du Sud bande ko lokuta ba ko sala rien au contraire baza ko faire endormir mino nde ya mon Kagame za ko kende akoyoka bino te akoyoka bango te parce que eza cop na bango basi bayoki atata lobby biso pe tokota kati tokota na ba biro mususu wa. Ok, pour non, dès que vous faites quelque chose, non. Nous, on va condamner seulement, mais nous, il faut continuer. Dès que vous êtes prêt de faire quelque chose, vous faites la chose après. Nous, on va condamner, mais vous continuez à faire comme ça. Bisso. Ça veut dire la condamnation à la taliban, aux hommes kosa. Tant que bino, vous préparez armée. Kagame nanga ils vont avancer. Bah quoi avancer. Donc la condamnation est là la première fois que boyoka ba condamnation. Parce que bango pona bango eza une question ya survie. Ceux qui batiki est ya mboka wana bango awa to ba crise ko kota na kati ya nani na Europe. Comme bino boza bato bo comprendre ka politique te bala moko boza ko telema oh monia balobi Kagame kala mingi te il faut se retirer soki botie ba moyen te ba kokeza te Kagame il va avancer et masuka nango mindele ba ko ba OK on les laisse faire comme ça on va parler avec eux c'est comme ça pourquoi ngana pour na Félix te et loko ngana za contre arriver à loya ba Rwandais na Congo arriver à ba lolo na bango na ngo d'accord te Chilombo c'est un traître oyo naye nanga il faut ba dégager yango to ça l'appel na ba militaire ba zo ba responsabilité ba beta coup d'état bo sauver ba ndeko nanga parce que si coup d'état moko salimi lelo na tête ya mboka kuna na Kinshasa makambo ya bananga oyo ekosenga siko mutu oyo ayena amura mabele ko telemela bango Kagame na armée ya makasi te Kagame akotinde ba traître ba za ibele ba infiltrer ba za ibele yango monike lelo Kagame za ko avancer banduku yango ya Bukavu niko nafanya appel na banduku yango ta mai yote ya Sud Kivu mon a cité déjà biko na annoncé que M23 objectif yake ampasha ko ya Bukavu Sud Kivu banduku yango mungu na taya kujitayarisha ba mai yote quelle que soit tendance yenu muchangane bandeko yangu mushibache bale banyarwanda place ba ingeti Sud Kivu non
il faut qu'on va bloquer. Il faut utiliser tous les moyens spirituels, physiques, matériels. Il faut utiliser tous les moyens. Après, il faut éviter. Non. Présenter la communauté internationale. Non, non, non. Dès que vous les présentez devant la communauté internationale, ils sont protégés. Et pourtant, bon, bah, le cœur court à battre. Vous n'avez pas ta. Il faut que vous ayez vraiment travail. À pas la manière de présenter aux communauté internationale. Parce que mon femme qui va présenter la communauté internationale avec la pression, mon abacha comme MONUSCO va rodisha ko Rwanda va recycler, elle va rodisha tena ko front. Il faut éviter ça. Bandukangu yote ba jeune ya beke. Bandukangu ya Uvira. Mujitayarishe bandukangu jua ko bloquer. I plan ya Kagame et qu'on a kena nyuma ya nini ya Nanga. Nanga travaille pour les Tutsis, pour les Rwandais. Ce n'est pas pour notre intérêt. Quand il quoi ce qui Nanga izala kike azaye moko azana ba Rwandais na simana ete. Abandi quoi erobi so tonge to soutenir. Ce qui Nanga yaki ata même ata na ba pays mosusu kolonga Rwanda na Uganda parce que basali massacre belé to ko soutenir rien. Mais ozo na bato oyo baza ba rapport ya oninyo sezo la kisake bangonde bosala massacre na mboka na biso bangonde baza ko exterminer biso yoke kozwa bango komba alien na opo kotana bango. Donc nous les autres nous sommes là, donc on va continuer à dénoncer, à nous battre. Chilombo, Nanga, Bemba, tous ces gens là de l'union sacrée, il faut bah dégager. Dites amen. Là-bas, nous sommes conscients le Kolangai. Nous devons comprendre que oui, Nanga a un libérateur. Nanga, il fait partie des problèmes du Congo. Zambia Pambola Bino Bandeko Nangai, le 15 février, Oyo Toza Libanda. Manifestation, mon Linga et les cas, je pense les premiers, j'ai été sur le lobby, après le lobby. Les manifestations va collabo. Chilomba Tinda Kimbongo Awa, précisément à Tinda Kimbongo na docteur Mbongani. Pour organiser la manifestation. Bino bozolo ba kibo ana mbongo te pona kofuta ba militaire, mais bozala na mbongo prêt pona ko corrompre bato pour basa la manifestation pona ko soutenir bino. Bande kolanga tous quand même intelligent. Est-ce que armée congolaise ils ont besoin de soutien à la manifestation? Non. Non. Ils ont besoin de soutien à un concert? Non. Armée congolaise, ils ont besoin de soutien financier. Païsine, ils ont belé ça à biscuit. Païsine, ils ont belé ça à sardine. Au moins, boya ko sombi la bato ba biscuit avec des biscuits mo makasi so ki motole moko ikangili bo motili obi. Mais bozozo ba mbongo boya ko corrompre bato ba sala ba manifestation pour na soutien la bino. Armée, ils ont besoin de mbongo, ils ont besoin de logistique. Ils ont besoin de manifestation. On a un petit shot au combien que je suis FRDC. Et qu'on soutenir le côté bandé on a gagné. Et soutenir le côté. Armée, ils ont besoin. Il y a tout ce qui est logistique, tout ce qui est quoi. Tout ce qui est logistique en général, ils ont bilamba tout. Ils ont besoin de soutien, donc il y a tout ça qui va passer, va s'embêter pour nini FRDC. Mandegolanga va gagner bitumba la prière, va gagner bitumba na bitumba kobunda. Et pour na kobunda, on prépare la guerre à l'avance. Et bino boza prêt. Il y a ko tiaba député, oya bino na lix député a touché 40 000 $. Kakaboy, Félix Yemo a touché à 2 70 000 $ par mois. Pourquoi pas qu'on kata ba salaire à Batouane? Pourquoi pas au kata? La zone appelle na ba diaspora conscient. Bino moko bomoni makambo eleki na Goma. Et le kika na Goma te Batouana baza ko avancer. Bukavu, Kisangani, Maniema. Et la place nous so baza kende baza ko implanter bande ko bango ba tout va dominer biso. Et bozo monake na poto Macron a décidé qu'il y a sa musique. Na tango bino boza ko bina bino moko bomoni siko conséquences. Ya makambo biso to bande ko dénoncer depuis kala.
to bande ko dénoncer to lobi bazo kotisa bino na distraction ba préparer l'organisation. Yango no sala appel na bande ko na biso ba concert o ezo ya mikolo yo. Il faut que bloquer nyonso. Tous ça ba patriote bande ko ngai. To faire passer message. Ba français pour na bango ba boma bino et tali bango te la preuve le quoi la preuve là baute quoi armé ba rwandais baute quoi armé ba armé rwandais ba pèse bango 20 millions de dollars. Donc bino bolingi nini bo continuer à kobina kaka on continue à koloba ndeko na biso parfois bon ils ont un rôle na biso mais pour ça même peuple a comprendre que peuple a comprendre que bon ma trop on passe à rôle là on a salle na ngai yo pe sala ya yo parce que ce qui pour comprendre makambo biso to lo baté un jour boya koyeba ke peut-être bato mosusu ya koloba lokola biso bakoyeza raté peut-être mosusu bakoloba makasi koleka biso bakoya mais pour le moment biso nde tozo mobiliser to lobela bino bandi kola biso besoin conscience ya ko bloquer ba distraction tu apoto. Merci mingi na bandi konanga to bokoti amoni scolastique Sanja wana petite sœur scolastique Sanja Olivier fils Tara wa Ndangu, merci en tout cas, merci mingi na Meje Kamoka, merci Chico Musoko, merci Makasi Zolo ya Lyon, merci Unga Michel Unga Ikanji, merci Carlos Malengele, merci Scott Paco, merci Chuma Chihiro Katungwetere, merci de la comme les amants Giscard Disquam Miala, merci Jonga Augustin Sula Losako, Alice Bonyanga, merci Don Dix, merci Néo Siba, merci Jano Pétrole Losako, Koyi Nyama Losako, Guy Serge Lowala, merci Cécile Abimana, merci Christelle Jibikila, merci Grégoire Kimwangana Mata, merci Olivier Ilunga Losako Mingi, Yunishi Mbote, Yunishi Manzaza, Wafuako Balobi Wafuako Yunishi, merci Mingi Bandekonanga, Nico Yuyale Losako, Bofi Iyongo Lokofo Losako, merci Mingi Bandekonanga, Onyoso Bokotaki, Mokonzi Ndama Losako, Zambia Pambola Bino, Nasilisi. Comme la Célécie, la PCP Moissinangambote, la grande dame Yuniche Banzi, la Miss Katangaise, la Miss de Balubakati, la femme très intelligente. On a tout l'intelligence dans le domaine de commerce. En tout cas, il faut qu'on reconnaisse tout le monde. La moto ça l'appelle na bandi kona biso boya kotala ba produit nini la grande dame Yuniche Banzi a proposé bino. Différence c'est un prix parfois elle est moins chère. Il y a des produits moins cher par rapport à tout ce qui est pakistanais. Après c'est la qualité, la propriété. Il y a qu'au talent de on beaucoup de kusomba babiloko place musokuta mampesi bazo matali kolo ya babiloko yo yega osombi
mais yo moko ya kotala komona ke ozo somba place ba placer moto na magasin za na donc omoni mundele a programmé que eza meilleur magasin ya propriété na awa na ville oyo ba programmé meilleur magasin donc ya propriété mundele moto na commune commune confirmé que meilleur magasin donc na cadre de propriété donc bon yoyeba mundele oiki aza propre et ce que mundele a reconnaître que non magasin na propriété za makasi boyeba ke ndeko na bino aza appelé na domaine na Nzambe apambola bino tokutana biso nyonso le 15 février na Matonge pour ko manifester et ko banda pe ba manifester makasi contre changement de la constitution. Il n'y aura pas ni changement de constitution ni modification de la constitution. Biso tout au télémé la bino. Bomoni koma bo gérer mboka pendant ceux qui 6 ans, ceux qui 7 ans. Bomoni lelo place to komi. Beaucoup à défendre même ma belleté. Mais bolingi bo s'imposer. Mais beaucoup dans la peuple le bosona bino. Nzambe a pambola bino bande bolanga.